boule kaka Congo mobimba boye moi batu moko bwa mukie bafandaka na palais du peuple de moi batu moko bibaka 500 de so bito sangisela bango bana lingwala de toche bango ba 500 na ba soda na bango balaka na bango wana bakokoma ta ba 1000 te mais ce kozoli baka bana lingwala bo raisonner bino mongo degré toko bando beta bango moko de se oba bulaki ke note Kabila kotika mboko yote Kabila roi ya mboka roi ya Congo mais yemoko Kabila sika salaki atali Shada olukelanga liwate le solekela biso tout ba congolais FCC oyo to considéra bango bon bien sûr que ils ont donc tokolo ba que non ils avaient pris le Congo en otage na ba période ya ba Mobutu toyebi biso nyonso tout Kabila le père à côté du pouvoir au directeur du cabinet Mobutu au général Nanya Mobutu bakufa bango tout donc ba betama bakenda so na minute oyo facha du pouvoir Shada Rosepelate André Kimbuta yango Osepelate Obe Minaku Janini Mabundu Osepelate bolingi siko nini na kati mboka oyoyo o Congo. Qui a dit que Joseph Kabila a kimi kingakati? Qui a dit que Shadari bazo lukaya zomona na lisusu te? Qui a dit que Félix Tshisekedi Tshilombo a réussi na état de droit? Qui a dit que Babotoli Joseph Kabila ba hélicoptère? Qui a dit que Bakoteli Kabila na kata kingakati bakangiye ba memie pa ba américain? Qui a dit que la constitution de la RDC a été violée? Qui a dit que la constitution de la RDC a été violée? Tu es d'abord qui pour transmettre de mauvaises informations dans la République démocratique du Congo? Merci beaucoup d'abord à Anastasia Fraser, madame. Balobi la patronne, la donna. Anastasia Fraser, madame Yaba Fraser. Mukolo Chenoyo. Anastasia Fraser, madame. Merci beaucoup à Paolo Veri de Souza. Mon thème et maman Moseka veut dire que 40 ans balia Kabilo Romoro. Merci vraiment à toi Aya Willy Mouchen, il est véritable code mondial. Na bossanité éloge mouya ya l'original et les véritables Cornelia Doussi Givenchy a Tembe avec impact na idéologie biso tout oyebi na kati ya mboka oyo ba effort topé ba implice nini kubanda na Joseph Kasavubu kino tokoma lelo Congo to uti nango musika changement ya makasi ezali na kati ya République démocratique du Congo. Il faut moko boye soki to fandi to lobaka quand même moi merci na baye oyo baleka pena ope azali to betelaka bango pe maboko parce que soki moi bien sûr que toko finga bango toko critiquer bango bazoba banani tout ba miyibi o ba dirigeant mboka o bien sûr mais quelque part faut tozala quand même na unité nationale les alliés locaux oya kosarana nango te avec impact na idéologie Mobutu atika Laurent Désiré Kabila le père aye na idéologie consommant congolais ne jamais trahir le Congo ezali idéologie o ezali ke no koloba tout congolais est appelé urgemment de protéger son pays que ce soit aux Alibanda que ce soit en Akati. Et si comme on dénonce la police. Cette fois-ci, Félix Tshilombo Tshisekedi a même libiso état de droit. Balobi non à la corruption, non à la rupture. Mututu azali koyiba mbongo à l'état kende dénoncer ye baolobate ke yote mutoloba kite. Omoni mutu azoyiba biloko ya mboka. Ezala bino boza kuna na bakasumbalesa na babunya na bakuchuru kuna na baituri. Omoni musalezo salema bien te détournement de fonds automatiquement signalé. Pour ce qu'on signalé te herba kokanga procès bazo interpeller penayo.
Tout Congolais balobi tozali contre o babengi ba détournement qui muyibi. To bengo détournement te qui muyibi. Omoni ministre aso yiba, ata yo zali secrétaire na efundai. C'est ça l'état des droits. On a besoin mbongo ya mboka etonga mboka. Ba kosilisa ba son de mouton ndenge nini. Au moment mbongo eza koyiba avec impact idéologique. Président de la République a kofuta ba professeur ndenge nini parce que na mikolo tozokotawa grève kozala ya kosakana te ba professeur oyo ya l'état ya bekolo ya l'état. Et bongo kutu oyo ba professeur ya bekolo privée. Bango nde kutu ba banda grève depuis kala. Basa komi tout na yango président ayebaka bango te to ndenge nini. Tokosenga na ministre enseignement Willy Bakonga atala likambo. Qui a dit que Félix Tshilombo Tshisekedi doit gérer mboka bien te? Tout Congolais na minute oyo a komi interpellé a koyeba mibeko ya mboka. Koyeba mibeko ya mboka na yo, na mutu na yo, ezali ko assurer protection na yo moko avant intervention ya soko yebite mibeko na yo déjà okozwa bayana bayamamoto bakudu donc déjà bakokuto déjà longi déjà comme déformé. Tout Congolais to ba mibeko na yo ko finga mutu na balabala eza infraction. Ko finga mutu na TV eza infraction. Ko loba marambo o esale mate yo ba journaliste au pesi mauvaise information pour nuire na stabilité to pe na bonne gestion ya mboka ya Félix Tshilombo Tshisekedi, tu seras arrêté. Voilà pourquoi je tiens à remercier la justice congolaise ndenge bakangele libiso ba journaliste wana oyo bayebaki ko dévoiler ba secret d'état avec impact idéologie. Balobi IDPS et ça là qui marche nengo. Mais pourquoi na marche IDPS Bamasa sebetaki? Pourquoi na marche IDPS batu bazokaki? Lelo na kata mboko ezokamwisa batu ebele. FCC komi kotambola po na soutien ya constitution. FCC soutien ya constitution. Na pesi mère na ngambote donc balobi so na okimwa mutema moto na ke na zora mwa koka donc kilo Londres futa angora na fin du mois quoi donc donc veut dire que les leçons lesquelles biso tout ba congolais FCC oyo to considéra bango bon bien sûr que ils ont donc tokolo ba que non ils avaient pris le Congo en otage. Il y a des ces obabula qui que noté Kabila kotika mboko yote Kabila roi ya mboka, roi ya Congo. Mais yemoko Kabila sika salaki atali. Shada. Olukelanga liwate. Hein? Boule kaka. Congo mobimba boye. Moi batu moko bwa mukie bafandaka na palais du peuple. De moi batu moko bibaka 500. De so bito sangisela bango bana lingwala. De toche bango ba 500 na ba soda na bango balaka na bango wana. Bako koma ta ba 1000 te. Mais ce que je baka bana lingwala. Bon raisonner bino mongo degré toko bando beta bango moko. Babomi mususu aye. Babomi mususu aye. Mais champia ke zalaki wana Kinshasa na ndenga ko sarana te po omona muto somba mutuka muto azala bien il faut azala kabiliste. Po mona muta voyage akaliaka chaque jour na tongo midi pourquoi lokwa bangulika dima il faut azala kabiliste. Mais lelo facture échangée au moins ata mutu alaka na parti ya vena biso na alaka na ma campagne wana comme na alaka nani vena biso na nani wali bandi wana vena biso nani oyo mwana ntemi au moins ata mutu alaka na parti ya mwana ntemi asobi velo eza makambo oyo na tango akaleza alaka te au moins na mutu azata na parti ya vena biso Antoine Kizenga or renye pe moi car moi nini veut dire que stabilité koti ba makambo ya bizali ko salema. Félicitations na ba o bazali ko gérer bien ba o tout bazali ko tambwisa mabe ba ye ba ke noté ba kozala arrêté. Et alors qui a dit que Joseph Kabila est arrêté? Qui a dit que ba soda ba côté là ki Kabila kuna na kati ba bomi batu o ba banzi ko kima na nzela mo ko kuna kati? Qui a dit ça? Et alors faut arrêter avec des mauvaises informations
le Congo a besoin de la paix. Tu en as besoin de tout le monde, le Raïs Joseph Kabila. De la même manière, Lobi Pekuna, tout le monde a fait Félix Chilombo Tshisekedi. Et ça, la capé vraiment moins l'engagement robot. Na ba période, il y a Mobutu. Tu es bibi sonyo surtout. R Kabila, le père à côté du pouvoir. Au directeur du cabinet Mobutu. Au général Nanya Mobutu. Bakufa bango tout donc. Ba betama bakenda. Son a minute oyo facha du pouvoir. Chada Rosepelate. Hein? André Kimbuta yango. Rosepelate. Obe Minaku. Janini Mabundu. Rosepelate. Bolingi siko nini na kati mboka oyoyo. Oh Congo. Tout ça la maramba bien. Parce que le départ est déjà dans les bons. Félicitations, Balobi, coalition oyoyo, FCC cash. Et tout ça là, vraiment, vraiment, il y a bien à 4 Samboka, oh, tout Congolais, ça dit que c'est plein. Et alors, quand moi, je suis tout, vous s'abonner à la chaîne massivement avec impact dans l'idéologie, qu'on n'est pas à demander. Merci beaucoup à celui qu'on appelle le Corneille Adouci du 20 à Tembe, Paola Schengen, Kilo à Londres, moi, son Zambazue, tant qu'elle là pendant une année, Anaster Fraser et Madame. Anaster Fraser, Madame. N'habitez quoi? Anaster Fraser, Madame, la patronne à la donna. Balobi, la reine d'Angleterre. Anaster Fraser. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine. N'hésitez pas de partager cette vidéo. Merci.